Amiral Ngolo ba ubeto pesa iya singa émotion. Non, botika iya aloba. Iya. Biso to Ongola ngana banda micro. ko bitro. To pesa Ok, iya. bonsoir, bonsoir, na bandeko na panel. bozopona bilongi. Eh, En fait, Yo la ngape na ocho matasiko, na bandeko yoka, depuis kala ndenge bobandaki kosolola. Nga na ngina ya, na logique moko, vie moko azaki a otokita. Alobaki, actuellement, promotion, bon, marketing a proposé 4 EP. Bon, ils a 4 EP, ils a 7, babaki saki 3 autres. Promotion, ceux qui toujours ça la promotion, la logique, il y a marketing, c'est que il faut tout la naba norme. Na norme wana, toujours la de la norme, il y a processus, il y a ba preuve physique, na produit na biso o toujours ya nango. On va nous expliquer calmement pour tout se faire comprendre. Premièrement, tant toujours le bas na processus, ezola ki sa biso ba étape oyo nini tokoki kosala ba méthode oyo tokoki ko utiliser pour te communication na biso ezala bien par rapport eloko tozoteka. Eloko tozoteka biso toza na produit oyo tozoteka eza Ferrigola oyo akobeta concert na ye le 4 avril na Cor Arena. Wana déjà eloko liboso toza nango. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est une biso tocha ba stratégie ya vente pour te et ça et permettre biso to communiquer batu ba somba billet. No pesa kanda kisa moko. Tongo beto ba mère ba te kaka na wende ba kwanga na bango ba fungula ka kwanga ti. Azo laksa ke kwanga ne oyo eza pembe baninga musupe ba funguli. Po elakisa nini ke ba o mususu wana peza okanga eza na qualité moko na ndenge obozomona oyo ya kofungula. Donc eza te ke na cadre akosa bango mais eza na cadre ke azolakisa bongo po soki mutu pe azwi akome kofungula a vérifier soki eza pena bongo ou pas. Donc procédure na ya bango ya ko utiliser eza méthode moko ya bien pour permettre et ba client ba ya ba somba produit. Je pense que so biso tozo ça la promotion. Il y a koya ko léser bon, je sais pas, c'est peut-être ba misusu ba ko meka ko digérer ngo bien te ya wana e ba ndope ça un peu ba kwak. C'est pas mauvais ya koyebisa mutu que non billetterie zo kindela somba billet na yo. C'est pas mauvais. Mais il y a des méthodes où il faut utiliser ou atténuer quand même charge wana ya kobimisa liloba moko et peser et kende à l'envers ya communication pour et détruire promotion ou tozo salati. Je pense bien batu awa bandeko misusu bazo déclarer, moi je pense c'est ça par rapport ya ba dire ezobima na ba minoko na biso ba misusu bazobimisa maloba moko eza vraiment un peu kilo omoni muto akoko digérer ngote, c'est là ce qui engendre ba flamme oyo. Mais surtout vraiment to na procédure normale ya ba pe oyo marketing a proposé les biso. Moi je ne vois pas là où vraiment tokoya poto luka ko bimisa liloba moko ya bien te. Bon, et bon, non, loba, et ça, liloba, et ça, c'est une question, liloba, bien, mais, et ça, certains langages, où bimana mouna, qu'on a biso, où il faut qu'il léser, moutou, où azan a besoin, à somba, nani, et billet. Donc, c'est dans ce sens-là, nga na loba, kaka, en rapport avec, procédure, ou biso, tokoki, ko engagé. Parce que, on peut bel et bien estimer le chiffre. Mais ceux qui, moutou, mora, a posé aux questions, yozo estimé par rapport na yo otomuso pa ko ya pe bandi ko ba pe bon nga pe nazo estimé que na minute etekami 10 000 yo tongo lo ba 6 000 yo tongo lo ba 5 000 contradiction ezati ko bo bando et no pe ça débat to bando ye baté
où on doit se situer par rapport à chiffre autour de pesa. Donc cela va biaiser la communication ou soit la promotion. Yelo ko biso tonu na toteka tant que mutu na mutu abando ya ko communiquer selon oyo ye azokanisa na mutu na ye. Moi je pense bien, peut-être c'était hier pour na cité nanga, j'ai entendu Alain Mabako Azaki na live il y a Maman Bernice a posé ma question concernant la billetterie. Alors baki que non, ezo kende bien. Bon, il fait Alain Mabako, il fait partie d'une équipe. Il a fait Rego là. Ce qui a bimi et qui a lobby bongo. Moi, je me vois pas pourquoi est-ce qu'on va le contredire pendant que lui, il est de près, n'a fait Rego là. Donc, ce qui biso toya au contredire, cela veut dire qu'on devait ramener nos preuves pour lui l'appeler, tout il disait que non, oh, l'obaki, ils a soloté parce que nous avons des preuves par rapport à ce que toi tu as dit, ce n'était pas vrai. Donc, Moutamaïl, je pense, par rapport à moi, il va réfléchir comme ça. Oui, il n'a pas preuve, nous, ils sont palpables, Tobimisi pour contredire l'autre. Au vidé. Ouais, on a vidé. Bon, au moni, Jésus. au moni, tout ce que tu viens de dire là, ils ont ma bête, ils ont bien. Na hote kolobelo mo awawa omoni nde babie zote kama boy mon frère ata soki moi quoi moko boy ezali o lanterne nini babie zo kene lamba nini. Est-ce que vous pensez que yo zora ide aller mabaku ninga yaki na live bongo Maman Bernice a tourné alobi que oui a essayé que oui babie vraiment ezo kene lamba nini mais bagulo ba ko fingel ko la panel ba ko finga et bana ba ofinga mais parfois Picasso lobango yes merci to finga Picasso to finga combien de personnes ba finga vous comprenez. Donc pour te dire, je voulais juste te dire que batwana soki lentement moko boy ezali et lo mo ezo ke malemi na nenga babie aoya te na ba réseaux sociaux ba communiquer ba lobate au mona ka ke bobano ko push biso ke bosumba babie ndou leke de bien bosumba vous comprenez. Mais nous biso o to ana nde to mona la mato ngala biso o ya lobby ya mabete eza frère ningo lobby na eza frère mais total la score réalité il y a ba plateforme o ngana te o ba billet ezali o comprendre que ba o était kami pe oui o était kami ezali ya on a lobaki awa certaines personnes ne ba comprendre qui langage te na lobaki te que ba billet était kamate na lobi bien que ba billet était kama mais ezo kende là tout le monde est d'accord na ngai était kama ezala ya on to multiplier ben fort peut-être certaines personnes ba monaki na se tirer trop côté que ba billet ezo kende malembe que ko encourager bato déjà ba sombaki. On comprend. Donc, allez mabaku a olekate pour aloba on pour bateau déjà baloba déjà bateau critica bango to finga bango kenda oyeke na lebele ba même victime ba bloc mais aroya toujours na parole moko o ya motivation pour na biso ba bolo muto aza contre ba billet avanza te toi contre te tout ça peut mauvais campagne te mais toujours pour encourager ne ba ndeko mususu ba somba ba billet ne to pesa ba raison que au te monde fin de l'année oui. On comprend que la fin de l'année, moi, préoccupation qui n'a mingi via ma famille, bana, salabo, mais tout c'est que janvier, ils ont la tant il y a crise, autre côté, pourquoi? Il y a par rapport au jour, quand en décembre, tout si les sarango, mingi pour dire, ah, n'a pas qui moi, nyongo, moro, tant que comme en janvier, tout l'examen période, il y a crise, tout le monde est là, fin du mois, il y a janvier les sous. Ah, tout côté à février. Vous avez il y a toujours pour encourager bateau basomba ne ba bié ba ona no basombité parce que certaines personnes ba memi en bon omoni ba fan bala na mutata la compréhension o ya zana mo comprendre na ko interdire mututé abimisa opinion na ye mais tout sur le omoni so e komi likambo place ya ko ba vérité tout le banaka ba vérité entre biso parce que certaines vérités toi na place au kelo bangote na ko benga poza ebela ba golwa na zo téléphone na benga moko ya omoni ba billet za non
Dans la plateforme, na biso boy, bato ba résister, nous on est en train de faire notre boulot, notre travail, et t'as qui fan. On comprend. Donc on va résister, mais essentiel vérité autour là. Oh yo mon na que ça vérité. À s'adhérer et to multiplier ba effort ensemble na bango. Bon. Mais au comment Daina le belo mo français pardon, couper parole. Na moni mama en kala via le bif tout comme stratégie. Bon. Lobby. So vous avez besoin de tout mambo raté lobby. Golo nyonso yaka na 10-0 lobby la pour ngala kosomba billet moko a force ngamoko. Yo yaka na 10-0 toujours 500 na panel. Na bino bato. Misombela yo moko. Oba okoma, oba étoile forte. Étoile forte lobby yaka na 10 € na yo. Lobby. Boya lobby. Boya na ba 10 € na bino. Ngana koya na kosomba billet moko a force. Ale bino boya ba. Tokolanda bino abokima te. Tosala live. Bambanga na ba commentaire. Bien na live. En même temps, tu sommes bien na live. Et toi, tu sommes bien d'habitude, tu sommes na Fnac. Toi, tu longola mbuma li dodo moko be de ma dodo. Bo mona ka ke côté mususu et longwa pe. Voilà, to sala ngo bongo na live bongo botala ka bino moko nde makambo ezokende. Parce que ngana yebi ke biso ba goloa to bomba makate to lobaka vérité o eza ki vérité. Ngana yebi Stade des Martyrs, tout le vérité. Tokendane ba concert aux États-Unis, tout le vérité. Amérique, tout le vérité. Ba Abidjan, tout le vérité. Ba Guinée, tout le vérité. Toye na France, concert Adidas Arena, tout le vérité. Toye na Genève, tout le vérité. Tokendane na ING, tout le vérité. Toyana au boro badinga basala kita carrière les padres tout le bas vérité na oyo ndesiko to banga o le bas vérité bolamba bolia lobby na pourquoi lobby à samedi lobby na 16h parlement au fongwama biso tout te na 18h parlement au fongwama to sala ngo pendant 3 heures du temps. Et na 3 heures du temps, biso nyonso photo zala yaka na 10 € na yo kaka likola panela to zana Francis to somba billet. Mutu akimate na kangi bilongi na bino lelo. Kangi ba kombo na bino awa lelo. Mwenga ye nga mwenga kutubolongola ngai. Wayo na ndeni biso nyonso lobby 10 € à chacun, toujours somba billet kaka en live directement. Kana Francis ngade tozana yawa. Toujours somba billet balamoko. Mobutu pardon. Ouais. Quand tu dis que tokobanga koloba vérité, ngoloba ni par là. Pona ko arena tokobanga koloba vérité. Ngoloba ni na comprendre obete. Kobanga koloba vérité pona ko arena. De big Abidjan, Guinée, ING to le bagi vérité pour na ko arena tokobanga koloba vérité na comprendre. Billet tambola bien toloba non goloa billet tambola bien so billet tambola tengu toloba goloa non toza tengu mais baso yo kango ne te ba yo ka ke toloba la banque billet teresa lan baso yo kango bon muta marché ba mo za baso yo ka ke billet zo ke ni lan billet teresa ke la lampe na ba billet za na le belé to ko même pas na 15 000 ba billet za na le belé pena bo ba yo kango te balingi bopesa bango discours oyo ekosepelisa bamitema na bango sikoyo bato nyonso na vie bainformaka ndenge moko te information ezalaka diverse et chacun de nous ou bien chacun de nous azalaka na manière oyo azalaka information na ye nga kuna bakisi ebaka ata bacouleur mais ye jole yaka na ebaka ata bacouleur awa. Et ça, la concert ni non. La concert ni non est jolie. Il y a Genève. Il y a Genève. Il y a jolie. Mais maintenant, il y a bakata ba couleur. Il y a jolie. Alors, tout kabiso et bakata ba couleur. Tout tombe. Ah ouais. Mais c'était une façon d'attirer aussi ba golo na éveiller pe ba golo pour osoma ba billet ko lamsa ba golo. Ce qu'on dit le lo ba bi que ils ont que des lents. Oh non. Picasso kolobake
toteki 60%. Oui, mon cap. Mobutu conscient qui babillé ezokende lang. Le problème qui fait débat ici ezaki ezali kambuya ba chiffre oyo bozo bimisa. Yango moni bande comme sous baza nango d'accord te. Donc pour moi ça sert à rien tout le bela ba chiffre ça est important to se mobiliser to somba babillé c'est tout. Au lieu de toi, non, tu as 2K, tu as 3K. Non, ça sert à rien. Les problèmes, c'est que biso tu na poso le baba chiffre wana te. Bordir oyo mwana roi oyo, moi ça so mobala monde ya mamundele, nde ya bani ko loba bolo bana biso kasi. Bolo bana biso combien de nini eteka balé. Ne to beti bango wana. Nani? Jusqu'à dimanche. On dit dimanche au Toleka. Ouais, parce qu'on a vu le tête. Oui, il y a dit. Nina. Ah, ok. Nani? 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 Papa Mirali. Papa Mirali. Bapesi yo liberté, on sala ba estimation non parce que tu es libre de faire de tes estimations parce que muto okota na intellect na ya zate. Siko oyo ya linga loba wana za information officielle. Donc akolo ba mutanga tshaba te donc bozo bomba information officielle. Wana bozela orchestre communiqué. Ya joli. Ya joli. Orchestre communiqué to bien communiqué. Ya joli. Au morninga. Bino jusqu'à présent, bino bon comprendre ngati. Robolo ba po ba no ba bordir ba yo ba vérité. Tout ça soukunate pardon. Lobby. Eh Mobutu. Parce que linga lo ba au commission de zai soukunate Mobutu. Non, ça soukunate parce que toi tu pollues déjà. Yo mto lo ba ya jura kati mo lo bati. Non, tu pollues déjà, gaspona lo ba ke ya. Mobutu non, boti kaza panet to lo ba yo non, tu évolues déjà lobby mutuna mutana 10 euros, tu évolues déjà, tu changer déjà, tu changer déjà étape. Tu évoluer. Pour nous que tu évolues déjà. Komba bato ba na se 10 euros. Okoma ba kombo na bango. Comme ça lobby ba ki mate ba yo pia ba mbongo. Voilà. Pesa ce message voilà bordure pour toi évoluer toi avancer. Ngai Mobutu bino bo pesa message pour ce que bino bika bien tambola bien te ko bino tamba bien te bo organiser pour na dire nga no pesa message te pour nga na bika bien tambo na ngo bien. C'est le problème. On a l'ingénieur le bac non jusqu'à là. Jusqu'à là. Exact. Il y a un zone bac non. Il y a un zone bac non. Bino bozana ba preuve. Bino bazana ba preuve té. Oh ba biso tambola là. Parce que bozana information té. C'est là non Francis. Oh la c'est preuve. Francis, il y a joli pardon. Il y a joli. Il y a joli. Non, il y a joli. Il y a joli. Il y a joli. Francis ala kisa. Talaka nano, talaka ba place eza. Na ba place isumami. Na ba place tikal o kaka ningi za wana. Azume ya. Mais la kisa kasi configure. Mais même pas que ma place musu nizala na ne fungwami. La Francis la kisa tipo bino bokomi ko jésus, bino bokomi ko jésus kaka na ba ikaka 10 jours oyo aleboye bani ko jésus. Lokwa bozana ba information bozana bozana jésus wani na kisi sunini olo ba jésus Esther Jésus ou bien oh bisous na bakata ya joli to le cas ya joli et là on a zolo ba keno bango bazana ba formation bazana ba formation baza bato lokuta o bakoya na ba information ke ba biso tambola bien te c'est ça la pression on a zobo ya wana mutazana ba preuve azati c'est ça le problème mutazana preuve tangible azati parce que dès que nous tout yebi biso tout za ba fan mutazana ba preuve azati ba biso te kama vrai biso kende lang pona yo ezani Siko ya tezila Mobutu na bibo pardon maître débat oyo ba ko déranger bato et par rapport à ba chiffre père wana to tiki débat na mais pour ton information billetterie ezo kende là là il faut to lo bayango billetterie ezo kende là
To longo débat ya ba chiffre na bo na certitude ya ba chiffre azati. Mais toi que les to ba so vérité ça que billetterie na biso et par rapport à 3 fenêtres formation zo like ça. Tout le monde que biezo gagner là, il faut to mettre sa vente na biso, c'est ça. Tout que non. C'est ça le problème. Au moins il y a des événements surtout zalaka. Ezap au moins ba concert d'artistes congolais, ils ont le artiste tout par facteur artiste mususu oyo ya artiste rompété. C'est-à-dire quoi? La première vague zalaka ba billet ikendaka bongo. À un moment ikendaka malembe. C'est-à-dire quoi? Il faut quoi accélérer comme motiver. C'est ça bien nous scobino so mona bino bolingi kaka ndenge ko sala ba première vague. Bordi, s'il vous plaît. Na lobby hein. Bordi. Omoni a on a panel ko kantate bon wana ngana oba ko kantate parole ya bandundu ya Zéolois ya les motivateurs au parlement eza ba parole d'évangile. Non. Soit il y a yopé eza parole d'évangile. Non. Na débat nyonso a toza na sujet o eza a tozo lobela par rapport ya babiye ndenge ezokende. Eza sujet o ezo admettre thèse na antithèse. Donc soit oza pour, soit oza contre. Ce qui mutu aza pour ke biye ezokende lan. Tika ena idée na yo peso oza contre ke babiye ezo. Non. Kolobate ke tika ena idée na parce que biso ni zo mona ke biye ezokende là. Non. Mais la lobi nani iya na tiki bango ba kile bidé na bango ya parce que opinion bordi en té. Voilà, c'est ça. Il y a une autre parole. Voilà comment dirais-je? C'est comme si vous Nanina Silisa. Il faut faire comprendre à biso argument na biso mais faire Nanina Silisa. Na lobby Nanina Silisa. OK nango pe na ndenge wana te. Bordi kokeno na ndenge wana te. Ya aloba iya azoloba makambo eza na nzela. Totika iya loba faut un mauvais tolérance faut ezalaka. Amiral obi ke boloba un mauvais boloba mabe ça biso na soloba mabe alors. Tozoloba mabe te. Et alors, dans le discours moins équilibré, père. C'est bon. Oh, Maramouya Zolo, il y a qu'un n'importe la nzela do ya biso. C'est bon. Là, il continue. Il y a Zoloba par rapport à bordir, azotali sa bordir. Azoloba na lobite ke pona biso no sonobi makambo. Il y a Zoloba na bordir. Ezana nzela. Mabe il y a Zoloba. Na Zoloba te na sens que na contribuer. Ça un peu équilibré moni, ba tumusu baza ndenge na ba ozo la makambo. Ako comprendre ba mbolobite, ngana comprendre ngai mais discours za la ka équilibré. Moi ena linga tomboka. C'est Amina, il y a qu'on continue non père. Voilà, donc na faire comprendre nani Bordier. Ça sert à rien. Il faut aussi ka mutu na mutu na nani ya comprendre bango ngate ngana za na position bien. Ngana za na position bien. Bango fait comprendre bango. Na ebité so ngo comprendre côté na oloba. Tikanga na achever ba idée na nga bongo o jano maloba. Par là ozo comprendre était à chaque fois bango bazoloba yo pozo yakaka ozoloba bo ozozonga ka na maloba moko o déjà oloba kikala yo pona yo ba billet ezokende bien au garder point de vue na o ke billet ezokende bien bango pe baza na liboso ya ordinateur selon par rapport eloko bango bazomona balobi ke billetterie ezokende malembe yo on convaincre bango sur base de quoi parce que bango baza na ordinateur liboso na bango oyo bazolandela ke baolo beke ne malem yo soko za na preuve oyo lakisa ke billetterie ezokende nango pe bien oyepe ochepe liboso boy comme ça débat ekozala clos na place to revenir kaka na sujet moko. Donc eloko na ngana ebiso yango wana ochepe ordinateur olakisi obi bon ordinateur wana ngana koti na Fnac na koti na Ticketmaster na site ya Cor Arena ngayo na moni benake ba billet ekei comme ça au mona ke muto ya na débat wana fabenga mamundele nani ya omoni sena soki ozana ngote c'est qu'il faut to le sujet oyo merci pour la compréhension. Merci na comprendre place na zaso na nina lo baba ke to zongeli place na loba omoni
ngana mate qui pourrait intervenir parce que façon bandu loba ono avant aoloba que non ba golo bino ba ki boza mobondo maba bien qui était parce que ngala on a mate parce que so ba loba ki na ba façon que non ba biezo kindala te ezotambola bien te par rapport l'intérêt olanga d'accord mais ba façon bango ba ndoko lobela na liboso na live nga zaki na se to tapoter ndeti na ngana matira na live parce que ezana ba na moni live pour na president en miniature va bandela ngo rediffusion osonanda parce que communication na bango ay bandeli ezaki nango bien te. C'est ça le problème. Communication na bango bandeli ezaki bien te. Oh yongana bando ka faci façon bando ko lobela parce que mon buta bando ko lobela mais faci bando ko lobela communication faci ezaki bien te ninga na mata na lobaka artiste ko na changer te bon a changer ngana kila on peut pas na loba faut que ça faible bando tout là biso ba to amo bondo faut la changer c'est là na répondre c'est là Francis na répondre bandeko bazokoma na se faut boyeba ke oyo eza parlement de Gaulois les padres abwaka parlement de Gaulois so ebino boyebi te so boyoka libanga te bokendo yoka abwaka parlement de Gaulois TikTok donc soki bino bozokoma ke bafan baza na information oui parlement azalaka na bainformation nga nazoyebisa bino nazoconfirme bino ezala information mosusu au parlement zora yango donc so ebino boyebi te boyeba yango lelo parce que nazo ndie bozo koma on dirait bozo négliger biso ça c'est parlement na suki wana salut ya non au moni makambo boboya oya estimation na yebisa bino siko formellement concrètement au moniteur balança qui prévente tant que qui prévente bazalaki na estimation moko boye donné par rapport à billet oyo tekam tant que basali ouverture à billet bazalaki pe na estimation mo ba ke na période de sali ouverture ti na période on estime on peut vendre autant de billets tokoki koteka autant de billets na période tokoteka autant de billets so balobi na bino eza na lanterne eza la ba Gaulois e bakata ba couleur bo somba te ya joli mutu nyonso ezala même de ba vendeur ba nyonso ba vendeur so ba sala elo ba sala toujours estimation ezanga te ezala toujours estimation ezanga te ezala toujours ezala nango toujours estimation faut voilà joli sobe mutu mso ayeli oke alobi na oke période pezaka na 2 semaines te oloba nini kasi mutu ayebisinga période ezaka soki ngai nasali calcul nanga na tiango périodique yo na loi ya vente na loi ya marketing période okoki koestime période na 2 semaines te ezaka toujours là est-ce que papa nazolo moi je te parle de période. Parce que je te parle de période. C'est quoi? Toi, tu ne parles pas du marketing formel. Na contredire thèse na yo. Il attend mataki yoka. Nani amataki abanaki na 4P. Yoka zela na loba na ok. Ngana ozola nga tante na ok na ngana obima. Na iso tong nani ali papa li damataki ayaki na structure formelle 4P. Il y a développé aussi 7P et comme il a 7P. Tozana logique moro formelle. Logique classique na basique basa il a 4P basa il a 7P. Wana yé babaksa encore il y a besoin. Papa na basique il a 4P. Jojo ngala obima nga ko tika ngala lobate. Ngana détruire na boya argumentaire na on joli. Mais mutu na lobby ngana zobima na ngai. Loba. Tant que promotion, les Gaulois ont la marketing. Les Gaulois ne vendent pas faire auprès des autres personnes. Pour pas en habillés. Donc logique, on a un marketing. Les Gaulois communiquent entre eux. Les Gaulois disent aux Gaulois d'acheter les billets. Acheter les billets. Bah oui. Oh.
Donc logique na bino wana ya marketing, ya paix, ya bapé, bon longolango. Nous n'allons pas vers d'autres consommateurs pour vendre les produits qui est ferré. Non, nous parlons entre nous. Entre nous. Il y a une jolie nous question, motivons. pardon. Makambolobi, si c'était n'a posé une question encore. C'est vrai, aux en a raison. Gaulois a ça la promotion des ventes et la publicité aux isolés pour nous fidéliser les clients au bazar na carte et au consommer déjà produit n'a ko attirer par consommateur et sika. Non, yo ozo c'est basé pardon si n'a posé question. Ozo c'est basé na ba consommateur ou déjà ba consommer produit. Yango na posé question. Maintenant, viens joli. Si et seulement si déjà les consommateurs il y a artistes bah c'est procurer bah billet na bango pour auto lo ba na panel, c'est pas tout le monde qui oh bah déclara na ba panel ah ceux qui batu misusu déjà oh wana to nga to lo ba ke golo suma billet to ye na panel bo 60 personnes on nyonso ba fongol ba caméra na bango ba lakisi ba billet so to pesa sous communiquer pas banane. Mais c'est ce que j'avais dit. Tant que Français a bandit discours, Francis n'a pas parlé dans le monde extérieur. Francis parle du local, entre le Gaulois, dans la Namba Gaulois, na Katsanda Kunabiso. Cela veut dire que na Katsanda Kunabiso, Gaulois moko entre biso, a remarqué que eloko moko ko salama na facilité avec une certaine rapidité, bande ko mususu pas. Tamsu na ba besoin moko o bazanango, tamsu na ba problème moko o bazanango, ba koki ko landa rythme te o ezali communiquer pour elandama. Ou bien ba estimation o ezalaki prévu. Aye na katanda kuna bango. Ayebisi bandeko tala ndenge tozo tambula awa tozo somba ba billet te. Ba billet certes tozo somba mais na ba vitesse moko boye fallait to kende nango to komi nanu te. Donc to somba ba billet na biso. Il ne parle que il ne s'adresse qu'aux Gaulois. Jour François Luka Abima, là que nous sommes marketing, Batumisoso, ou bien Babeloma na bonne musique, Boya ko ne sommes pas billet, à Luka ba panel ou ezali adéquat. Le discours on est biaisé, non, c'est pas ça. Le discours on est biaisé. Il y a affaire et il y a tu peux bien na ina lobelo mongo non tout ça les arabes pour na ba Gaulois le ba non marchand non auto ça là papa parce que wangila nyoso le cas to bloqué tout moko le cas to bloqué ba nyoso ba le cas to bloqué bango parce que to sur entre biso na biso ba Gaulois eza lokola ba bonnet au monde de tout ça ya lokola nde mambo iya lobe eza lokola ya lokola ba bonnet père au moni yuko to sana domaine na habitude au sana domaine ya na mulwa ta ça lettre papa ça mon marketing na boulot ça boulot oui ouais na boulot ça là papa bateau baza déjà ba abonné au moni bateau baza déjà ba abonné chez yo wana père siko bateau baza au titre bango pe ba publicité au lukape au élargir certains horizons aussi. Mon nouveaux abonnés peuvent pas quota. Il y a un autre Mobutu. Mais Mobutu, il y a promotion. Mobutu, il y a un lobaki qui Mobutu, il y a un lobaki, il y a un lobaki. Il y a un George Botika a fait tout ça loba. On est Gabino Boloba. Il y a un lobaki. C'est le moment, il y a aussi ciblé d'autres communautés. J'avais dit ça. Parce que oyo to loba awa ka ndenge ya lobi awa c'est babi na 60 personnes au matin au monde abiso nyo 60 to midi ababi yango na to loba il faut qu'on élargit non wana ndenge yozo kanisa si 60 personnes bazar ta subeka 20 bazar na lobi na PC scientifique voilà te ka fin tu bana bien vie vous avez la scientifique na chetangu mususu na chena conditionnel on avait tenu ngape na estimé nabi vie loba vie non supposer la biso ya joli to lobika ke peut-être que 60 bazar wa bango nyonso to bazar ba billet si autant to loba et au changer le côté
peut-être comme que mutu moko bakisa mo billet moko bakisa soki mibale mutu mususa bakisa nini, ça veut dire qu'il faut élargir la promotion, il faut qu'on élargir parce que on est limité parce que tout le baka biso na biso mais les autres ne comprennent pas. On dirait pour na iya zo mona ka ki bakukata ba chango na Facebook, Sony, tout ça to te ka ba biete biso to na besoin to te ka ba biete aussi ça va bien ngana kino yoka Sony. Tigo, ya non. Merci pour Nandengo lobi bongo. Parce que imagine que ceux qui te supposaient que Moutounion ça en habillé ça servirait à rien. Il toujours l'oba supposition. Donc cela veut dire quoi? Supposition Esther a la biété, bordure a la biété. Bon, problème mais ça te saute le deux personnes. C'est que tu ne panel na biso o mobima to bando lobela tondo s'adresser quand na deux personnes. To bando s'adresser quand na deux personnes. Il y a un autre lobby boy. Bit, il y a promotion des ventes et ça pour na ko fidéliser ba client ou déjà ba consommer ka produit na ko attirer ba client yasika. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Maintenant, il y a un autre stratégie. Quelles sont les stratégies que nous les Gaulois qu'on doit utiliser pour attirer d'autres consommateurs? Mais mais bateau bazar de carte à fidélité. Bazar déjà adhérent déjà. Wana baza bien. Avant obenga ba consommateur mususu. D'abord dans ta propre maison, il faut ba consommateur nyonso ba souscrire nan. La démarche de Francis, ça commence dans la maison. Bagolois na bagoloise nan basomba babillé na bango parce que ebakata ba couleur. Après, soki to moni estimation ya bagolois wana. To comme na sei moko bo donner beaucoup ko lo balanga te que à travers le monde les Gaulois 20 300 bazate natwaka Europe na Amérique 20 300 bazate bazali vieux joli. Maintenant imagine toti kalika na discours pendant un mois toujours même à discours que les Gaulois au ba consommer déjà bosomba